Et ça, normal, Moutounio so abela quand même. Et là, on biso to zui vraiment bien tel manique de John Tokos Mobimba. Comment bogo tourner mission na manique na hôpital. En tout cas, c'est pas bien. Ça est belé. Monsieur Sunazo tâtonner nanu. Faut na s'investir vraiment ba démarche ba otambo la mikolo zo bang sanga makasi. Mobali mazo denda o dendeli nani. Yo zo denda moi ça linga yo to yonde fo linga. Et ça ba risque ya métier. Donc mais c'est YouTube voyez ça biso asala eloko poani. Il faut bata genre nini ba exercer métier. Pour moi sang sabiso na ba pédé na ba lesbienne ça ba risque. Sodom na gomo ba bomela ngo na ba pratique wana. Batika ko foncer makambo ba OK nango to kufa. YouTube est kufa pour na makambo ba pédé. Mais pédé na lesbienne Sodom na Gomorrhe kufaka. Pourquoi pas YouTube est kufa? Donc héritier a Mimi qui s'injora pour na prince Babia. Mais normalement eza yango. Soki to zongi na nosima bien mutu o azana timu wata mutaliboso c'est prince Babia. Eza musala qui s'injora ya onde Mimi to prince Babia mutasala. Tant o asali na timu wata soki to calculango bien eleki 5 mois te. Ndenge ba ke poto boy soki azalaki malinga azwa vola kende. Donc ça veut dire Kisinjora azui ba retomber ya mwana na ye. Aloba baboma babia ndonga shoko po na ketch azanu. Na ketch aloba Kisinjora mtaboma po na ketch azanu. À quel place moroté est-ce qu'il fallait eza ndenge na ye alinga ko récompenser batute to eza na oka akete ndolobi ki amonaki nanu musala wana te. Oh héritier Betty, what plutôt, what allié, pour nini kriwana, what allié nani. Bon, what allié mutu o yemoka yebi. Parce que biso nyonso toko yeba te makambo mutu azo kanisa na mutema na ye. Yoko lo bake te na omona on dirait allié ferré. Bon, ça par rapport à héritier Watanabe, on a vu moi ba sélection et salami, tout le monde ba guerrier mususu ba bunda pour na la team wana Mimi bangote. Netinde kona biso Shakira. Yo zalaki wana ozali na point participer bazaki wana bakebele to mona participer belé bakofelo minde ba faire banani mais yo zali wana artiste nini oyo abeta ki forme artiste nini oyo ataki pena vuya nakati ya day wana. Sivi akaya sivi nana tonya wana posa bolingo Bamerike balobinga no to beta tour na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel Bubuka na tiboya ebele ngaja na sina s'abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya Mama Nabiso Sylvie Lokeba Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV Boya abonné na officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Mama Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner boya ebele. Boya hésiter boya s'abonner bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Lokeba Bolingo ya Handicapé Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te makambo
Voilà les amis, merci. Je suis vraiment content de savoir que vous êtes très nombreux. Yarota Labiso, Yarolanda Bisso, vraiment sur Sylvie Mode Télévision avec notre maman Sylvie Loukeba Bolingo Handicapé, la fondation Sylvie Loukeba Bolingo Handicapé, tous ensemble. Très chers amis, c'est Junior Dao. Mobutu na baonyo surtout devant vous. Les amis, je vois Fallon Lam, c'est un aigle jaune. Je vois Kevin Love depuis Suède. Babi Wanga Yakati, Boy Bele, Oyo, Botalara, Bopé Sara, Bisso. Vraiment, encouragement. Très cher ami, je ne suis pas seul. Je suis avec un frère à moi, je suis avec un ami. Lui, c'est des longues jambes. Des longues jambes, dans le lobby, bateau, Batalara déjà, qu'on a Tokos Télévision, chez Manik de John, s'est retrouvé pour Babi qui Kounaye Moutasimbiango. Donc, Maniké de John Rambo. Hein? Vraiment, Tuyambi Moko, il y a représentant, il y a Maniké de John. Donc, je m'en vais directement. Napesi Mambote Awa na Sylvie Mode. Je sais que c'est pour la première fois. Et puis, ils appellent à Soukate à Andole Kalekana Biso Awa. Ndeko, Mbote. Ouais, bonjour Junior Dao Mobutu. En tout cas, très ravi à Ozala na plateau Nayo. Je pense que c'est la première fois, mais dernière fois. En tout cas, s'abonner massivement à Awa. Et on s'ala bien. Et puis, s'abonner aussi à Manik de John Tokos officiel, chaîne Yamakambo. Et on s'ala vraiment kitoko. Je ne vais pas commencer l'émission sans pour autant dire merci à la reine de l'internet, Madjigan, Maj, Mama Kimpavita, Général Massasi Kalikile, Oyo Azota Biso, Massasi Kalikile. Masasi Kalikile mokili na maboko mikolo tozo joana toza prestement bo DJ Betsango donc comprendre et puis Manik de John on s'appelle na nenga ba kin tota Manik de John to tobi na Manik de John. C'est un plaisir parce que au moni Masasi Kalikile ezana ba niveau moko na ba album ya ba minia artiste et musicien parce que biso pe to na 1 million de vies. Donc so bando bete so masola 1 million biso pe to na 1 million. Masasi Kalikile sali 1 million de vies. C'est pas une mince affaire. Ils ont aventure, ils ont solo ali pendant Goubaté. Donc pour ça la crime moroboye, yo chroniqueuse moroboye et ça li 1 million de vies. Ils ont même ça faire. Ça c'est calculé Zalara déjà. Il y a crié à Pépé. Déjà Moutou a immortalisé c'est Maniké parce que Pépé Kala kufa kala na ça c'est calculé naï. Oeza made in Maniké. Et puis série wana to yeba onte to yo yeba bien oya Maniké. Bien au Maniké. Donc il faut dire félicitations à Manik de John, la reine de l'internet, parce qu'à travers Yende a immortalisé les sous Pépé Kalé en Pania. Tout va remis massa. Attends la nenga bakina. Poto karate na nenga bakina. Nicolas comment moi si soit soigné na banda na azo seka masasi kalikile. Basala ngoti na ba emoji, batsango tina ba TikTok. Siko Mikolo to eli bango ba olo bana se. Donc Mikolo comme moi si so ba so na banda na azo ese ozo bana se. Ozo yo kanate. Donc cri on appelle kala trotter 1 million de vies. Vous comprenez? Même pas inspiration na nyosto utawa bi Manik de John tombo sala na yi. Inspiration on s'inspire na nini? On s'inspire na nature surtout et puis tobo sanate aza mwasi azaki mwasi artiste et musicien. Babendo nga Chokoro artiste et musicien, ça veut dire azana batik ya ki artiste. Ça veut dire ofanda bo créer pe loko mobo ekangi pe ndombi. Donc c'est un peu ça. Merci aussi na Goroti Louvozo mami oyo aza na Allemagne maman Neglon o azota la biso na PC Bambote et puis ya Willy Moucheni véritable code vienanga bourgeois antika son ex non commettre espace la gentillesse on a pe vienanga et puis agence ya fret et maritime ezara moko héritier pour l'écran qui simbi na Château Rouge tout ça bakoli wana héroï avec toute sécurité et puis boutique d'habillement boucle création maman Blandine Bassel tout droit il s'engile la 23 na bloc to payer formé on est au sala bien bon séjour aussi na maman Blandine oazana Kinshasa ozomona des longues jambes na bazara boye et puis merci beaucoup na batutu oyo ba lingara des longues jambes partout à travers le monde. Bon s'abonner aussi na chez Cathy Dollar Télévision, on est un partenaire, il y a des longues jambes et au sala vraiment Kitoko Makasi. Donc Junior Dao, plaisir et on s'en a. Merci mon frère. Donc Nassir Toda Naotina Souka, moi je remercie beaucoup notre agence OSA Larake, Bisoto Zalara, depuis Canada, depuis Toronto, depuis Ottawa. On a moni agence Kimia Shipping avec le prince Tokozo l'honorable. Agence Kimia Shipping, on a besoin de Dakar, on a besoin de Bakolio, on a autour, on a à partir de Kuna. Donc, ça, Canada, Canada, donc vraiment contacter Agence Kimia Shipping avec l'honorable prince Tokozo. Des longues jambes. Betileb son caractéristique. Il y a mère Nabiso Manik de John. Yun ndo zalaranaï.
nde ozana azarandeni po batu bele batretaka na bandingi na bango kaza mtabakuiti amilaka ba bombe azarandeni azamutu moko boye un peu mafu yo ko expliquer bisonini Manick de John azarandeni na vivandeni. Ouais, Manick de John vit bien. Batutam sou o batretaka bongo eza bato ba yebi de prêter, ça veut dire que batretaka de loin. Mais ngana zora temps ko partager na ye maza maman parce que ngana benga kaina maman chérie parce que bo pesa na ba bisou pena bo pesa ma bisou mais obenge mama non aza mère nanga wana eza pesa na bisou na mama na wana eza loko moto sala je moko boy poto l'accès ba tout internet qui est azaka la reine de l'internet peut sala yango na temps oyo Karine Mokonzi azolobela ma fiançailles grâce temo azolobela ma mariage parce qu'il fallait toka bola bitumba wana to rokota bango na katikati ndeni ne mera tout engate long jam to sala bango jemo boy to sali bango jewana et puis et sala ki o il faut sala po et bouja qui vraiment internet ba Karine Mokonzi ba postango ba tout ba postango ba news des stars ba news des stars ba page kutu kolobati ba individu kutu kolobati donc ça veut dire eloko wana et tout chaque couche moko oyo na part dans sala nga bien et pesinga sous visibilité pesi combo c'est pour cela na randa ba sincère wana nyoso na ye ya on lobaka ne bande l'émission. Je remercie d'abord ma maman la reine de l'internet Madjegan Maj maman qui pavita Général Warrior Masasi Kalikile ba loba na si donc wana ce côté on appelle ça qui en bon place yemo vandi tout singa repo donc na sali honneur mais là liki akuten na major ça veut dire que sali wana ngasko na sala ngo bongo pour na rendre ba sincère ya o ya sala donc ça veut dire Manick de John vit bien a vivra normal a sera bien ba tout temps sous ba traiter par défaut ça veut dire ba tala na musika au lieu ya kozana pembeni mais nga na zora chance ya partager na ye tongo ti butu ya so na na eti discutarati bon esika bat bazama bezanga raté net dernièrement na auto suspension il y a 3 jours Manick de John à suspendre 3 jours parce que na falagi na kende ko tourner émission mon place atindenga na kenda kité na zoki retard tant on a yé na suspendre 3 jours ça veut dire azara na ordre ya musala na yepé o soki OK hors boulot a suspendre yo na bulka ke musala est avancé puis voilà donc c'est un peu ça. Manick de John à part YouTube à part internet mais elle a une famille elle a des enfants. Manick de John a vivandeni na bananaï toloba Prince Babia toloba Jonathan Kadima toloba notre sœur Lek Nabiso Mwasi Anaya Anando andeni na ba Tom Yumba donc akala bango bien Jonathan Kadima azara déjà chez Prince Babia peut déjà longwa donc Manick de John a vivara kaka na Anando na Tom Yumba donc wana débat na o yatika na bango mais soko kei on comprend bien que c'est une mère parce que na parlé ya Manick de John akana on a bonne azawana oyo asoki Manick de John azana bonne parce que ye azana tango lambata il y a tout le temps na musala internet musala ezo benga tout le temps ça veut dire il faut ça la musala on a pas bana na e balia rande na suyer na mutoki na ye vous comprendre donc Manick de John azaka trop nde musala mais na parler ba ana ba na bonne na bango asala musala comme il faut azora salaire na inde ta bango ta gangila bango ta vivandeni na bango non gangila bango ana akenda classe tom pa akenda classe. Ça veut dire que bazabana so ba na pokwa devoir balande les devoirs ça oui Manick de John c'est ça mon devoir Manick de John au-delà internet snipe ça yo ba te belé batala ba yebi kaza très intelligente ya blagité azwa chance ya otanga na Belgique na Louvière ba futela Minerva na France azala na ba collègue ya Mindele azala ba collègue ya Mindele ba futela Minerva na France Belge ça veut dire que ba musuba ya obeta masola poto et c'est ça biso ya ke poto mana 12 ans d'âge. On se comprend. Ça veut dire bateau ba na 25 ans na 30 ans balo belango danger te po mutu wa ke na âge ya muke avant bango azali. Donc c'est un peu ça. Donc Manick de John aza maman na parler hors tam sur internet aza maman na parler o alandela soin ya bana na ye alandela soin ba devoir na bango alandela ba lienini est-ce que balala gi bien bala muki bien santé dérangé ye mo kazo zo soin na bango. Donc c'est un peu ça. Manick de John asala musala na normal asakande vraiment na tenter na parler parce que asala trop na internet que libanda. Donc disons aujourd'hui Manick de John Kando Lobi qui est Aza parent mais Manick de John Toto Monaï je sais pas tout le monde qui est dans l'hôpital dans sa émission dans des conditions moroboyées donc pourquoi ou soit qu'est-ce qui a fait aujourd'hui Manick de John hôpital Zanine
Non, eza santé ndenge dérange à mutu nyonso parce que mutu nyonso abelaka. Naza sûreté que yo oyebsanga que obelaka te. Ça veut dire abelaka azape mutu oyo azora pe ba malaise na nzoto et senga pe akende hôpital, akende ko se faire soigner donc eza normal mutu nyonso abelaka mais eloko obiso to zui vraiment bien te na Manick de John Tokos Mobimba. Comment bogo tourner mission na Maniké na hôpital? En tout cas c'est pas bien. Acte wana ken piana mutu na bino. Acte wana vraiment to censurer ngo to suspendre ngo parce que eza bien te ko ya ko tourner mission na mutu santé eza bien te na sens nini batu o batalié ba komona on dirait a senga aide or que wala a senga lisungi or que makama lisungi n'a rien à voir na pensée tam su ya Maniké mais moi je pense Maniké a sali ngo na façon oyo tellement alingaka ko c'est ko divertir batu alingaka batu ba seka alingaka batu ba sala na bonne humeur nda sali bango lo komona hôpital pour pas comprendre que mais routine hôpital mais on sa émission na sens na biso to ziongo normalité mais par rapport na yemoko à comprendre que tellement azui temps embelé azole ka internet c'était nda sala lo mo ya bongo batu ba seka batsa na ba page et puis voilà donc merci beaucoup donc après ça donc moi maramoleka na belé oui on a vu Kissinjora ou attente ya bananae mais tout le monde ba propos il y a Maniké c'était pas vraiment correct par rapport il y a Lelo Kissinjora ndenga na poto ndenge héritier a meme na poto tout le monde a ba propos ndenge ya lobaki que non c'est grâce il y a Prince Babia nde sali que Lelo nani Kissinjora za na poto donc héritier a meme Kissinjora pour na Prince Babia mais normalement eza yango soki tozongi nanu sima bien mutu o azana timu wata mutali boso c'est Prince Babia eza musala Kissinjora ya onde meme to Prince Babia mutasala tant o asali na timu wata soki to calculango bien eleki 5 mois te musala o vie asali na timu wata soki to calculango bien eleki 5 mois te ça veut dire vie batali par rapport ya musala asali na par rapport ya musala Prince Babia sala bakangisi yango nde pesi kilo à voyager parce que Prince Babia azala na timu wata avant vie Prince Babia soki tolobi neti en terme neti ba musicien ya timu wata nde bazui bakar soki Prince Babia azalaki wana linga azwa bakar par rapport ya ancienneté pour bato bazui bakar wana baza ba ancien Prince Babia azalaka mais lelo azasusu na pesi exemple na lobi soki Prince Babia azalaka lisusu na la timu wata ndenge bapesi bakar azaki na droit kozwa po aza ancien ndenge bake poto boye soki azalaki malinga azwa vola kende. Donc ça veut dire Kissinjora a dû retomber il y a moins d'années et c'est normal. Non bon biso tolobaki c'est faux parce que ceux qui héritiers a besoin à memato à récompenser Prince Babia lingaki sala ngo poto mona mempe bato belé o baba musicien te to moni mais pourquoi le lobolo ba que c'est grâce il y a Prince Babia Kissinjora na poto tozolo ba grâce ya Prince Babia ndenge expliquer yo par rapport que Prince Babia ndazala avant kuna na timwata. Ça veut dire bazui récompense il y a musala au Prince Babia sala akenda musala ya Kissinjora te olabi musala ya Kissinjora te non musala ya Kissinjora est pesé mingi te que ya Prince Babia ya Prince Babia est pesé makasi que ya Kissinjora Kissinjora mtobi que non nebo héritier leye mutayena ba créer belé mutayena ba marambe belé ba stratégie na parce que Prince Babia akenda na orchestre na Angola bouja Luanda se comprendre asala vocal mobo ya baba ndonga shoko personne na bouja Angola azonga na kini na 4000 et quelques dollars de la limite que artiste mingi o ya timu wata ba voyage nzela moko na ye bazonga na ba somme wana ezana to lo ba 300 na ba 200 disons to lo ba que Lelo Maniké n'est pas contente par rapport Lelo Kissinjora ndi azana potonérité elle est très contente na ibsayo orondimate parce que batu TV za radio te réconciliation ya Maniké na Kissinjora o basalaki batu tu batalaki yango bazala wana moi j'étais là ngandi na tout na bango ba question est-ce que bozonga ni to mona lisu ba bêtise te obosala ki on ça veut dire Kissinjora na Maniké bazonga en bon terme lobi kutu ba solana Kissinjora na hôpital batie vidéo ba tout dit ah chéri nanga bikako chéri nanga Maniké lo ba belé par rapport à Kissinjora o to biso to na ba vidéo ba archive ba yo kana déjà les lens seul c'est là en famille ba bosana déjà ba wele Kissinjora yem taboma prince aboma na nive na biso ba be shoko aloba bongote aloba baboma ba biendonga shoko po na ketcha zanu na ketch aloba Kissinjora mtaboma po na ketcha zanu ba eza ko akizete ba eza dans mon émission elle avait cité les noms de Kissinjora na émission na yo oui batala oui on a des preuves ke ba mikolo ba okena ba tumate problème était
C'est un problème, mais on a la preuve. Ah oui. Donc je ne pense pas que Manick de John aloba bongo. Aloba baboma babiandonga chokoro pour na catch ya Zanuti na $5 000. Ba ils appellent réel. Asita kombote ya moto. Donc ça veut dire Manick a cause à la jalouseté. Ya Kisinjora, ya bien été na et puis bat ba bossa na Kisinjora 8 ans belé ya musala oyo. Asali 25 ans je crois. Na musala. 5 ans mais na ba orchestre azala ba mais pototé aujourd'hui Héritier Watanabe elle s'est retrouvée. Toko akize bangote. Toko akize bangote parce que ceux qui to tuni Koffi Olomide to tuni papa chéri, alors on a raison ou à couper ça. Mais surtout pas fallu automona abonner là droit chemin mais tout le monde a fallu esukara nde esukara. Yango na ebisi yo eloko o esala ke ba mema epotote ceux qui to tuni ba les concerner ba opé sa raison o esala ke ba mema été. Ça veut dire bref nga na lobaka na vie chaque chose à son temps. Ça veut dire faute to erreur ya Kisinjora nenga longwa to ezaki bango nde bazaki incapable ya tinda Kisinjora na poto. Bon babiloko mususu ezaka pe olongwa ki na yo à peine temps o ba okanisa ba salo malamu. Ça veut dire ba olinga ba salo malamu lobi yo longwelelo. Et ça la marapé. Mais na ebisi yo ke ceux qui tuni ba les concernés. Koffi Olomide, papa chéri, Fally Ipupa, ba koyebisa yo raison o esala ke ba mema été. Peut-être à garder un secret moroté par rapport à Marambo Basolo là qui. Koffi Olomide au moins, ça va parce que tout le monde a mis Kisinjora na Rwanda, tout le monde qui Kisinjora na ba Rwandais ba bina. Na poto à Rwanda, ouais, na poto à Rwanda. Mais pas Fally, tout le monde n'était pas jibé, tout le monde n'était. Tout le monde qui bango, ba sepelé tout bazaki mécontent na boulot ya Kisinjora. Non, il y a un autre ebisayo, non, on a place na autre ebisayo. Na ebisayo ok. Ceux qui ont les concernés, les pourquoi ou est-ce que vous expliquer. Oui, par rapport à l'analyse maintenant. Bon, par rapport à l'analyse, na Monique, bazali na raison par rapport à bazali na raison par rapport à la raison bango bazanango. Ça veut dire peut-être à quoi qui ba critère ya bo memité et yango akendaki. Na boulot surtout au Kisinjora ça il a fallu pena. Biso to gomo na moni yango te. Biso tokomona kasi ku tamemi na Rwanda ya on a biso tokomona boulot mais peut-être mukolo boulot ngo amoni boulot ngo te ça veut dire osali yango ndenge ya satane ko sala ngo te oko bénéficier lango te on se comprend on a ça soit là mais tout le monde a ipé marnez ba mama voyage yo biso nesinga na yamba Manick de John tout le temps on fallait kendaki na ba musicien na Bercy awa tout le monde a memai ba te belé même ba Ken piana ba Frank Stemai ba kendaki même Manick to moni na ba effort nyonso tu na ba tokos nyonso tu ndenge ba ndako bundelango promotion to ando sala pour na tokos pour na ba warion général ba warion mais to mona ki ake place moroté est-ce que Fally eza ndenge na ye alinga ko récompenser ba tuté to eza na oka akete ndolobi ki amona ki nanu musala wana te. Non, comme on a Moussala wana te, c'est trop dire. À mon avis, Moussala wana, mais tout bon sanate, Manick de John à la volontaire. Mais les gens disent qu'il fallait n'engaza boyaza muta kento, ne badbalo ba ya récompense batouté, ya lingabula ma batouté, ça bon peut-être. Non, ils ont bon te, ba comprendre que Manick de John a yagapé volontairement. Ça veut dire azane volontaire na est victime, aya wana pour soutenir papa ya bana nae. Mais oh et salama mais toujours déjà des comptes finales. Des comptes finales na biso c'est Manick de John tokos officiel. Le tokos sont des comptes finales na biso salaire na biso toujours et ça donc tokos. Mais et ça dans le côté to continuer toujours mais mikolo yo tozo luka mutu oyo a signé na biso contrat à papier. Et ça sous ba contrat verbal te. Ça veut dire aux na moyen te que de funda mutu na 7e rito na Gombe pour signer na bino papier te. Ça veut dire artiste musicien oyo a commis mona capable à responsable à y tout ça ba contrat sur papier. Je pense que tout ça les musala oyo et aux anara naï. Pour Manick de John soka comme yo lobela mutu nandimite ke oko ya lisusu. OK. Merci beaucoup. Donc vraiment on évolue mollo avec de longues jambes. Donc vraiment de longues jambes. Tout le monde hérite Mimi Kisinjora Mimi ba musicien. Mais Lelo tout le monde Kisinjora a baisé a baisé Mabélé à Paris, a baisé Mabélé à Bruxelles. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à Héritier? Que Héritier a monté ma malam, koleka ba musicien mususu, aza monté ma munene limbisaka, koleka ba musicien mususu rolo banini. To alingaka batu mingi tondeni. Sinon da Mobutu, en tout cas mondo zo me mangawana. Mais en gros, moi je dirais seulement que félicitations à l'artiste et puis bravo parce que Acts ou Asali a foutu vraiment vient jour à des comptes finales.
Donc Venjora a eu vraiment des comptes finales. Parce que Moussala o asali pendant temps ebele arriva ba poto lelo ake poto te mais ba poto. Ça veut dire que la France, la Belgique, en Espagne, une semaine, il y a 3 poteaux. 3 poteaux dans une semaine. Donc ça veut dire que PCA ascenseur, il y a loko oye à souffrir nango et loko oye à yokelango passi. Je pense que vient jour à place à Zali, en bonne santé, moral n'est normal parce que arrive à poto trop. Et puis et loko oye pesa qui vient jour à passi sous makasi. Tant ba jina ba ke ba poto. Et celui-ci sous. Il y a un keto ne jina qui n'est pas. Akoyoka keto te mais ako boule ah bano bajina ba eka sikoyo quelque sorte peut rolo ba que héritier Watanabe ayoka ki keto to zuwa ndenge Fabregas akende na ba mission poto non ayoka ki zuwa te mutaliboso o akena ba mission poto c'est héritier Watanabe akena na ba mission poto deux fois premier tour akena ba mission poto deuxième de o ba Karine Mokonzi pe ba kendaka donc akel poto na ba artiste mission deux fois. Donc, na keto te, la peine arrière pensée te pour yépe et si à salon. Donc, Fabregas a yende suivre le guide ya makambo baninga de déjà ba osala. Ba tupe ba osala simane ba osala. Donc ça veut dire héritier asali pour na tembete. Asali yango pour na tembete mais asali yango pour na relaxa ke ki sinjora asali musala ebele pa na bino bato asali bino ko trop kengai mais ngai ndambo ka asali nga na comprendre que il faut la récompenser il y a niveau ya ba rêve na ye. Et puis arriver et loko ya arriva asimbi Tour Eiffel. Asimbi ba mbuma wana ya Belgique na ebite Espagne kuna asimbi nini na ebite na Turquie osimba nini pour faire na bisimba simba pardon que ne fois simba na photo pocho mone tondi vraiment chombe tondi vraiment félicitations donc courage à toi Kisinjora tomoni donc écrit toto yo ka cri aux autres déranger ba te belé ba bitam so bois qu'il a fali to ebite héritier Bétier pourquoi cri wana. Oh héritier Bétier, what allié, pour nini kriwana, what allié nani. Bon, what allié mutu o yemoka yebi parce que biso nyonso toko yeba te makambo mutu azo kanisa na mutema na ye. Yoko lo bake te na omona on dirait allié ferré or que azo lo belongo de bien. Récolte loin de là. Te na pi exemple. Na pi exemple. Yoko lo bake. Toi que tout droit bi exemple te. Toi que tout droit bi. Te tout droit bi toza na ba précision te parce que eloko o eza na mutema. Oza na ba précision. Olobi nangani. Nini. Oza na ba précision. Ndeni. Po yo yebi que ça fait une année depuis Torkos de Bima et puis Mianj Bin Demon et Bima même date. Les lots Soki on a plutôt Kisinjo Razo Loba héritier allié c'est Pona les lots Torkos c'est plutôt Mianj Bin Demon zo beta partout Torkos c'est oui c'est ça. Ah yondo lo bibongo bibongo yo yebi que ça te nga na yebi na ngate ke za bongo. Que Torkos Debima même jour na yebi ke ebima même date le 26 hein? Le 28 le 18 décembre. Le 18 mais nga na za sûreté que Kisinjora aoloba par rapport à makambo yo zolo donc yondo yebi ke ya solo babongo mais nga na yebi na ngati est-ce que Torkos de selon yo ezobeta koleka Mianj nezobeta koleka Torkos pour être franc disent que ezobeta lo Mianj mi demozate pour être franc pour être vérité, pour être beau solo na politique. C'est-à-dire disent que ezobeta kolega mi ange mi démon c'est-à-dire pena ndimite ke ezala héritier allié nani yet allié nani yolobati oh yolobit nga lobelo ta ngape nazo lobelo ko ta bonga na lobini le 18 wana banane babimisa héritier allié le 18 ba disque bimaki soki Signor. Mobutu. Ça par rapport à date les 18. Bref, ezake mi ange mi démon ezo beta bien. Ezo se dérouler kitoko. C'est-à-dire Watanabe na minito yo allié ba disque nyonso o allié fali. Allié ba disque nyonso. Et what allié fali. Yo linga fali pone. Mais Torkos déjà ya. Pyromane pe utsobima. Te yeli 18 obeta maswali. Bina filé pa utsoboka disque. Le 18 décembre 2021. Bref, na minito disque ezobeta za mi ange mi démon. Donc c'est-à-dire wata azobeta allié fali. Akolela ye nini eza kolia muto ate. Eza ke muto azobeta apprécier l'homme à son époque. Tozo apprécier héritier Watanabe parce que disque ezobeta. Gombe na gombe zanga clip mekangi. Ma raison de vivre kolobate. Nzembo ngana olinga mikolo longue vie. Liwa kutu.
tomona mena nzembo oyo eleki yango na mi ange mi demo ezali La Coyote. bon bala Coyote eza nango mais longue vie eza mystique alobi makasi. Voilà, merci. Donc là, c'est donc le long jambe. Donc tu t'es nabiso dato qui t'en nabiso nabi ke boy belé bota la biso ba commentaire nabino ga et ça la biso bien. Vraiment nabi ke boy scotché cimenté. Mais de longues. Donc qui nabiso dia na suka. Té, même pas. Donc qui na suka. Bon ça par rapport à hérité Watanabe, on a vu moi ba sélection et salami, tout le monde ba guerrier mususu ba bunda pour na la team wana mimi bangote. Netinde kona biso Shakira ayete tout le monde ba musicien mususu ba bunda ba yete mais amimi batu mususu pour toi orolo banini ezaka 12 to ezana onkaka par rapport. Moi je ne pense pas que ça 12 so il n'a pas un exemple typique au moni sélection il y a équipe tango et ça la marathon bazo sélectionner ba titulaire ya match ça veut dire ba sélectionner bateau ba ya entraînement biso to go juger tam mususu batiki x to y mais peut-être ayaka répéter ba okenende ça veut dire azo maîtriser QRT azo maîtriser accord vocal Shakira yazala toujours présente azalaka toujours présente tango yo kendaka et puis elle danse mieux par rapport aux autres yango na lobby tango yo kendaka e considérer que ye pa yaka rep mais ba jour yo kendaka te tam su pa yaka te ça veut dire artiste et musicien to équipe ba sélectionnera joueur oyo aza capable ya ko affronter match. Ça veut dire mutu oyo ayaka entraînement ya ba musicien et ça répétition soko yaka ba répéter et ça nango censé te to obligation te batsayo okende robeta concert pour peut-être ndengo travailler quitté accord vocal les athées souffle les athées ok ça ni tourisme Merlin Bouton a dolisi ton dé. Merci mais par rapport à notre sœur Julia je sais pas tu avais vu des photos Julia oaza danseuse ya wata otomona ki azaki mutakaliser toyebi ke wata za muntu ya ba discipline bon d'autres personnes disent que non tel père telle fille tomoni nani Julia mutakaliser ba photo na ye ya ba sexe na ye panzani par-ci par-là mais au moins wata meme na poto koloba nini na bande ona biso basi ba danseuse ba chroniqueuse ba nini lelo nde ba ressemble par-ci par-là base à l'esprit dire et ça ba légèreté nde ça bango bongo ça veut dire Julia za légèreté okay. Parce que aza femme facile okay. Parce que kolana histoire wana normalement eza ke mobile azaka na poto yo tindeli ende photo otindeli ende vidéo c'est pas important soki muto olinga ona bolingo sincère faut aya na kisasa awa billet c'est combien c'est rien presque rien okoya na kini to sali love en exclusivité pour qu'on mona sexe na photo na ko mona ngo fara boy c'est deux choses différentes hein? Et puis tout le monde peut réaction monter côté héritier Watanabe héritier Watanabe akoloba eloko moko te là-dessus parce que eza bêtise mais faki au moins toi mona to suspendre et toi ça lelo ako suspendre était parce que eza vie privée na ye eza hors musique ça veut dire asali bolingo hors musique mais elle représente au moins la team Wata elle représente la team Wata je ne disconviens pas mais la lobby c'est sa vie c'est son éducation azala éduqué bongo azala éduqué ya ko zala fermeté eloko esala bango yango wana eza pe pressé na vie ça veut dire po moninga tsaki kabelo ngai pe natsa pourquoi ngai kaka ba ngai wana esala ba dérapage ça veut dire ko envier bande ko na biso pas seulement car ba artiste et musicien ba chroniqueuse aussi baza calme té ça veut dire bazo ko envier tellement X a na mobile na poto ngape il faut na za na mobile na poto qu'est-ce qui prouve que yo po sala ka na mobile na poto neti biso boto vanda ka boina kana na moi cité na poto est-ce que nakufa c'est vrai nakufa kande o sala kana nani na toko na saka na moi cité na poto nakufa te na vivra normal na sala vie na normal pourquoi kaka soki ya linga junior dao exemple ya linga moi si na poto ngape il faut kana linga OK ngai na junior to na deux familles différentes ngana za mbumi na yaza dao parce que pourquoi kaka ngai pe na linga na poto toza mode de vie mon côté bat bazo ko envier il paraîtrait masolo pe ya Julia ngo ipanzani il paraîtrait moi histoire moro eza entre ye na Lise donc c'est-à-dire que entre bami balé il paraîtrait ba lesbienne excusez-moi quand ne toyoki ya on a posé question nanga Lise o ayemba rapé na la kati ya la team Wata bon makambo wana esala manango trop ndeti ba ki lesbienne ba ki PD to comment trouver na son normal ba moura ba PD ba kana normal moura wa moura de la presse ah ba moura ba kana ba PD to trouver ngo normal ba yo bien
Yo yé bien. Olobi? Yo yé bien qui. Moura. Mais comment on a déjà moi mobali azo loba azo tsaboy. Chérit. Est-ce que ngana ko loba jino dao? Kema na beta yo takuton. À part yéna. Bon barési ndeti. Na lingana s'investir vraiment na vie na ye pour na ye ba pour démarche. Obi? Wapi. Barési. Démarche na on est bank sanga makasi. OK. Ya a chroniqueur. Chroniqueur bon chroniqueur. Ah moi c'est tombal. Mobali mais peda za moi site chroniqueuse. Junior Anta pe chroniqueuse. Ah. Junior Anta. Chroniqueuse. Il y a ça mobali entre la reine na PC mbote. Aza PD, aza chroniqueuse. À part bon Bon baza ebele misusu nazo tatone nanu. Faut na s'investir vraiment ba démarche ba otambola mikolo ezo bang sanga makasi. Ozomona mwana mobali mazo denda odendeli nani. Yo zo denda moi ça linga yo to yonde fo linga. Eza ba risque ya métier. Donc mais c'est YouTube voyer sabiso asala eloko poani. Il faut bata genre nini ba exercer métier. Pour comment sang sabiso na ba PD na ba lesbienne eza ba risque. Sodom na Gomorrhe ba bomela ngo na ba pratique wana. Batika ko foncer makambo ba OK nango to okufa. YouTube est okufa pour na makambo ba PD. Mais PD na lesbienne Sodom na Gomorrhe ekufaka. Pourquoi pas YouTube ekufa? Je me souviens vana avec YouTube ekali ekufi. Quand on a plus côté ba musicien, tu as côté ba ya ba biso ba chroniqueur to ba chronique. Netini. Makambo ça olo bana qui lesbienne qui PD. Bon eza théâtre pe ba comédie. Eza ngo vice versa partout. Eza partout. Batu musuku ba kana na parler. Moi na parler pe na père na bango prêtre mais il y a ponani ka ki PD. Eza nango. Donc eza nango partout. Eza ka ba choix ya batu. Ça veut dire mutu na mutu asala eloko o yazo se sentir calme. Mais ngasko epi anga pasi parce que maman botio au komi PD au PC ba côté au komi impuissant non j'en ai marre. Ah qui PD comme ça peut impuissant. Si yo komi déjà PD. Au comment tourner VW. Si o linga VW. Si mat monter na coffre. Ni monter na coffre. Le gars combi. Merci beaucoup vraiment donc de longues jambes donc un peu de l'ambiance et ça là moi bien mais vraiment mes condoléances na artiste senior surtout au Koufela qui est un grand artiste au nom de Defao Oazaki général Defao Oazaki grand artiste donc to monaye na ba œuvre belé mais Zaki Lobinde ba kende ko tikaye na place na ye ya opema mais yo zala yuana zali na pointe ba artiste pe ba zali yuana ba kebele to mona ba artiste belé ba Koffi Olomide ba fiere ba nani mais yo zali yuana artiste nini oyo a beta ki forme artiste nini oyo ataki pena vuya na kati ya de yuana. Bon, artiste ba yaki on est belé, artiste ba yaki on est belé. Koffi Olomide tango yaki en tout cas, tu comprenais bien que légende aye, les kings donc ayaki wana esala vraiment kitoko, Koffi Olomide aye en groupement ba landi esala vraiment kitoko. Le roi de forêt tango aye na kamwe via année profane na ma forme mais church anglaise bena bute bibi na bi o uti musika. Au vieux makambo alinga na vraiment mais tellement muto akufaki ala na ma double casquette, ça veut dire artiste et musicien et puis ça perd. Donc via ala wana beta ki pièce les gars kitoko. Papa chéri kutu kolobate ba yoje ya kiwana mais pas sûr et ça là biso papa chéri leader aye mais poa kita donc akomi mais na kataka te asilate assilate tika moyo yo wapi ba hôtel température mo ba toucher vie kiti na 16 mo ba varier que 17 dans maman na leader to fandi on papa chéri kiti mais ba yoji na isa yo ba pièce yaki papa chéri petit pièce na degré mo salé ki to le ka Koffi na wera. Bon, la taille bien. Bon, le roi de la forêt a l'attaque normal, mais il y a l'attaque Japon. Pour robe déjà Japon. Il y a qui dans le Japon de forme pena. Koffi Olomide pas qui na bout sa côté dans Japon pena. Adolphe Dominguez pas qui en tout cas les grands sapeurs de tous les musiciens congolais. Azala Yuana ça s'est bien passé. Papa Hervé Ferré. Papa Hervé Azala Yuana mais Papa Hervé nazo kabate. Fazer alandi ti kuna zo kabate ti akiminzela simo kimeli nini. Azo kabate. Kabate ndi. Bina file gutaye. To mona nenga pesa kabuya mbongo. Te via zo kabate. Na regretté que nabi air Vasco mabia la zalaki mais air offert da pesimbon. Bogard de la presse na Tracy Eleza. Ba okanga presse mabo. Te wana ba masala ngai. Bogard de la presse depuis hier na presse à faire au kabate. Oh. Wana problème na Bogard de la presse. Bogard de la presse on a problème te mais musala zo sala faut ba sala ne Vasco ando sala. Presse so lobina na kabela X TP ça et presse. Mais moi za presse so lobina na kabela nini presse bon ngai te bon mabe. De Bogard de la presse. Le président Anya Kaba ba on ba aussi. Bon ngai.
On se comprend ça la bien. Mais ce qu'on a eu arrivé à bien filer. Foin. Fouter. Il n'a perçu. Moutalandi était. On dirait qu'il y a Zoleka. Moutalandi était. Bien filé. Moutalandi était sans plaire. À l'équipe, on dirait Goutti, il y a maïne balé. On dirait on dirait autour de cantine ne balé. Et ça fruit, il y a cause la impoli. Bien filé ça impoli. Ko manquer muto a sala yo eza mabe. Au fandaka na kisensu, peut-être sauf fabuga za zwa ko temelelo za mwana verni. To ozata ya kangisa bato ebi. Olobi? Kangisa. Expliquer. Ya kangisa. Ba avocat bazali ba osamba, ba otala raison yo kangseli muto. Mutazolo bo mankaki. Tant to yana ba vidéo po mankaki. Sikoyo. OK ofundela nini? Donc ça veut dire bien filer il faut avoir respect na vie. Fabregas a comme maudire yo musicalement. Pour ça papa na yo na musique. Aza na puissance ya ko maudire yo musicalement. Mais attends Fabregas a maudire yo musicalement, te musique na yo mo so sali constant ko pone ke okiti. Premier disque au salé no ngo effort te disque beti. Na yebi tozo tu na malgré tout banze monga no le matanga mais ça va quand même. Banze na matanga. Bon to yebi bozo tu mbangu mbangu. Ozo ko baloko Charlie Champlain da sali nzembo. Ozo comprendre. Ba tout moli. Mais sikoyo au fingi maestro Fabregas papa na yo o asala yo ba misie ba kimie na poto yo sali vidéo loko kima. Et pour sali émission lobi ngana linga kayete c'est pas bien. Faut que ça soit reconnaissant et puis bana wenge nde bataille ki yo ba fazer da basilika ki ba moni ofingi mwana wenge Fabregas o ayemba na wenge akotsalar na wenge abeta ba disque ba Diego musique kanga mais ozo finga maestro Fabregas en tout cas fruit ya makambo yo luka ki retomber nango yango yo vraiment foin. Donc nous on voit là le fort hein, donc de chef d'œuvre l'artiste au nom de Yalembozi Brator Mpiana Babi l'homme de C'est pas sorcier, Babi, le 25 a déjà deuxième volume, ça va Inda, ça va Matata. Donc vraiment, tous les rares à Lembuzi. Vraiment, félicitations là, yo, par rapport à disque. Donc tous qui sont tokos, donc nous sommes tous tokos, mais un mot par rapport à tout Batali Bissoli. Ouais, un mot Zali, s'abonner massivement, surtout, il y a un des plus importants par rapport à mon Sotoroba. S'abonner massivement à la chaîne Nabino. Sylvie Mode Télévision. Sylvie Mode Télévision, vous s'abonner massivement au Sala bien et puis vous s'abonner massivement à la manique de John Tokos officiel, chaîne Impact na idéologie et au Sala vraiment Kitoko Makasi. Numéro de plus 743 90 69 092 17. Plus 743 90 69 092 17. On a de longues jambes pour la facette Moussoussou et puis merci beaucoup na Junior Dao na déplacement na yo. En tout cas, c'est pas une merci. C'est moi qui vous remercie. Au tsepena micro toloba en tout cas félicitations na musala aussi na otalo na musika. Ces derniers temps vraiment bagarre en tout cas et kende bongo et au sala vraiment kitoko makasi. Merci aussi derrière la caméra na misa na ngai wana na ya na moya bakala tout ça ba parcours moi ebele. Belon ingénieur Belon malgré tout ya mona na souci. Moi na papa Koba l'artiste. Na éviter balagi tonini mais naza sûr que Azali. Merci beaucoup na la reine de l'internet Majegan Maj Mama qui pavite à Général Warrior. Cynthia la tigresse. Cynthia la tigresse. Moi c'est Pembe na PCP Bambote azo assister biso et ça vraiment kitoko makasi. Merci aussi na ya Groti Louvozo Mami na Allemagne maman Eglon na PCP Bambote ya Willy Moucheni véritable code Vienanga bourgeois Chantika son ex non commettre espace la gentillesse. Maman Blandine Bassé les boucles création na bandal wana isangi la 23 tout droit isangi la 23 to père forme wana au salaki toko et puis merci beaucoup na agence ya fret et maritime mais à moko héritier pour l'écran qui simbi tout ça bakoli wana avec toute sécurité et puis beau s'abonner massivement à chez $40 télévision wana za partenaire ya Mikolo il y a des longues jambes et au sala vraiment bien makasi Junior Dao merci beaucoup na bika prochainement so musala les ali torozala wana poto sala et puis bon retour na venanga JB Kumaluta les vrais pétroliers de Dallas oh azongi déjà en tout cas merci beaucoup. Vraiment là c'était de longues jambes pour votre plaisir aujourd'hui sur Sylvie Mode officiel donc Nassir donc Kandalobi c'est sa série et non pour la première et pour la dernière fois donc Tozanaï Awa toujours chez Sylvie Mode Télévision les amis là donc je vais vous dire au revoir toujours sur Sylvie Mode Télévision vous partagez vous likez ça bien un grand merci à toi pour ton assistance Cynthia la tigresse, Babi, Yomorebi place aux Alara. Et puis, Batounion surtout, au Batala Ebiso du début à la fin. On se retrouve très prochainement. Ciao. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Si tu as maman Nabiso, Sylvie Loki.
Lukeba bolingo ya bandikape. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo Sylvie Modé Officiel TV, Sylvie Modé Officiel TV. Boya bossa abonné na Officiel TV mode Sylvie TV. Bossa abonné na site ya maman na biso Sylvie Mode TV Officiel. Boya s'abonner, boya ebele. Boya hésiter te, boya bossa abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Bossa abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Modé Officiel TV. Site ya mama na biso Lukeba bolingo ya bandikape. Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bossa abonné, bossa abonné.